L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Papi Gene tolobe la vie. Ima ole tolier Bango Ima ole tolier Bango Ima ole tolier Bango Ima ole tolier Bango bakoko kate. Alina kutunga loti Bango Alina kutunga loti Bango Ngala loti Bango basomeka mikanga. Ngala loti Bango basali ke bakoko kate. Mbote esika nyonso bozali boza kolanda mopalanganisi sango malamu le messager proverbe 30 ayebanaki mingi na kombo ya Didier Forme parce que ayaki moko ya ba producteur ya bane 90 à 96 il a produit King Seremene na Bundes, Papa Wemba, Wenge El Paris et lelo akomi mo salina nzambe baembaka na kombo ya Didier Formalata kala Didier ya Bundes lelo aza le messager proverbe 30. Ozolanda ngai na to solo la vie ya Papi Gene, ozolanda ngai na Didier Forme TV, ozolanda ngai pe na Sentinelle officiel. Bonne année. Kimia na Yesu eza na banda kuna bino. Na sali video oyo bato ebele babenginga babi proverbe 30 au dénonçant maraba Marie Misambu yoza mutali boso bisa biso ke mai kalancho azando ki azongo pa walesa me makambo nyo surtout pasteur da kumuda alobi tomoni ma loyenge koti ozolo belo ko mogote lobi même Papi Gene abenga bino proverbe folo ba parce que bato babengi epele bana posa pa yoka son de cloche à côté na. Avant naloba nakotanga verset moko biblique ezali awa ezoyebisa biso boye toza na 2 Thessaloniciens 2 na premier verset ezoyebisa biso boye pour ce qui concerne l'enlèvement notre Seigneur Yoshua Mashiach et la réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens et ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Wana eza avertissement. Mais tokei na 11e verset, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et de prodiges mensongers, et avec toute séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi, Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Donc, makamunyo soto bozomona lelo kobandana Patrice Ngoyi Musoko yaya wera. Première, Moutamisala Mabeye wana, yenda za tata ya ba musicien nyonso o ba s'auto-proclama ba pasteur. Ba musicien bazali ko yemba, eza appel nzamba bengi bango, ezali ministère te mais appel au service. Baza ba ministre nzamba te mais baza ba chantre, ba yemba en église. Ba koyi ko kenote ya te puisque ba benga milite baza onction na te. Mais Patrice aza mutali goso alongwa chantre comme pasteur, yango ni bango nyonso balandi. Soki totali lelo conseil nga na kopesa na kosenga na procureur de la République à offrir un dossier sur ba crime na ba assassinat na Congo.
Ces derniers temps, ces derniers 3-4 ans, les musiciens profanes, détruit le foyer ébélé, la famille ébélé, la bomisi ébélé. Quatre Koraman, vieux ou a eu la émission, a eu de douanier petit naïma Kalambay. C'est un sorcier, c'est un méchant, vieux wana a bomisi ébélé. Ministère public, na procureur de la République, il faut pas formuler dossier, batala n'engeni ni quatre Koraman, asilisi, musicien na roboma. Ba misusu apesi bango bakisi ba misusu amvute bango ba misusu alekisi bango tozana zobozi akufa tozali na tolin akufa tozali na pas sekos akufi parce que pas sekos azalaki moko ya bato bazako simba kisi ya vie wana lokola esimba kite asimbisi toucha akufa na maboko ya fali bien que bango soza maison moko. Donc kindoki ezo salama à ciel ouvert, vieux quatre Koraman, azamuta BBC, ba jeune ebele, kobanda na Sindi, oyebi solo ya Sindi, azaki ser kandi, azako collaborer na nga, na ba croisade, azako yema l'église na Nasina, na frère René, Jean-René Balekota, tango abongwana ki na sala ki émission, na bisaki quatre Koraman, akobebi sa fille wana, et quatre sengaka Jaguar, na somba Jaguar, na kitana wana Kinshasa, na pesaka Jaguar wana et pas escalator boyebi journaliste escalator azana Paris botuna ye mutakida o dédouaner range nani merci nani Jaguar wana na colonel Frankilanga ayebi masolo nengeleka lelo ba garçon wana lelo boyebi Candy akoma sorcière a détruit batebele azamuta misala mabe pona viwana. Alors, et quand vous avez sango yo yambi mutu oyo a initié ba musicien ba lobby ba petiona to ba leka ba Suzuki ba nani ba loba ba zobozi ba lobby dakumu da Christian a lobby que quatre Koraman muta a initié ka bango parce que azakatati wa taimba banze mona azakatati wa azakaboye azakaboye yemba banze mona ba futa jalo banze bo ebele ayemo kazo kumisa za muta misala mabe aza muto yo azanganga miyo yambi Sani Baventure. Mike Kalanchor, Moutaliboso a initié Eza Walesa. Walesa mouta initié Mike na Kindoki. Et balekisa dans Guilin Mizoua. Walesa leka yeko initié. Deuxième mouta yeko kotsaye na présentation yaba Voodoo ezali bongo Marie Misamo. Parce que Marie Misamo azaki Petresse ya Voodoo. Moutaliboso a présentant Mike Kalanchor en public, ils ont Marie Lissam. Et à l'époque, bazo kamwan, ni Mike Kalanchor, na Moïse Gege bayo raté tout simplement parce que bango mi balé bayaki bambanda, moi c'est na bango zaki Marie Lissam. Marie Lissam a dit pour a initier yo, il faut bimane le la moi c'est na mobile. Yango omoni guerre na bango et banda bawele la mwasi, bawele la ngenge. À part wana baki kokuta na susu na maison et pas ya Wankovia. Et Denis Lessi so botabo yebsanga Denis Lessi ba sortie médiatique na yene surtout ça pour quelle fin, pour quel but? Parce que Denis Lessi n'a jamais été appelé. Denis Lessi lelo a comment kobima sa père, a comment kobima pasteur ba musicien ya utambo kabotu na ye avant comme pasteur à kota concert au Keseni. Comment mutu a uti village aye ko ya Kinshasa à côté de concert, mon côté, il y a musique, mais à comme pasteur, à se retrouver dans la musicien. Or, Denis Lessi so boye bien moté, Denis Lessi pe azali mutu oyo, à Zabongo na kati ya maison ya quatre Koraman, bazala raba deux fois bango nyonso tout. Do vieux wana abima kana bango nyonso tout ba deux fois. Alors, loko nyozo salama, Bible zobia wa, batwana nzambe ye moko, mutu atie esprit égarément. Bato nyo surtout bazoka banzemba ba femme Tamar, ba Enis Manyanga, ba Lombongo, ba Mike Kalanchor, ba Mike Flor, bato wana nyo ba Zawizi wana nyo surtout, ba Gege, botala même Moïse Matuta oyo to yebaki mutu na nzambe malamu, akomi ko tchachoko, akomi ko sala lelo oyo, biloko oyo azo sala na ko futsa ba concert. Ba yemi nyo surtout monaka asali concert religieux. A foutu ce ticket, à Zanzambete, Bible, laissez venir à moi
Tout âme qui loue esprit loue l'éternel. Tout âme qui respire loue l'éternel. Mais bino botiki, bateau, baniba qui nous loue l'éternel, bon, ça va 20 $, 20 €, tout. La plupart à bateau, on a besoin. Au lieu de ça, ça taba orphelin. Yo, ba orphelinat. Ba ça, c'est nani. Ba veuve, na ba opprimé. Ba ça va monter. Yo, so yoka lo mbongo, peut-être mikolo, à cause ça, on a soni. Azui, ba orphelin, ba opprimé. Mais bah moi on se passe là bah concert bah foot ça bah concert en Angleterre, les États-Unis, en France, Belgique quoi puis bah zo so maintenant banda kuna bango donc bah ça la commerce ndenge ndeko moko ayembaka elongi ya Yesu bozo lata yango pona komela bato. Donc nzambe atie esprit égarément na bayembi na basali na lokuta boyi sanga bino ko na Paris Bostra Bameko molimo nini azana ngo oyo bato balali baveye bazoyemba bazola donc bato nyonso tuna ba obalandaka Bameko na télévision na ba obakendaka église en personne baza envoûté nzambe mutatini mon esprit également parce que Bameko asalaka un esprit ya kindoki azwa na Benin muto amemai na poto ndeko na mwasi bakabwana ndeko ne propre tata mo mama moko Bameko atika mwasi na bana mibale na nini kuna na Benin là je m'appelle ekisi yebisanga le boke na veye mate ani ateli bobini azumino bambongo esili azo distraire bino l'air na yebisanga bino ke pain de vie pain du soir eze église abandoki na ça bino bolanda ngo te botia tembe mais botala Bameko uta na pain du soir le lebo mutu ana akufa pona ni pona kindoki pona bisama mabe donc bato ebele l'église ebele lelo oyo mutu o azo pesa ngo ba plan mutu apesa ngo ba kisi za 4 akoramana ya za vrenganga aza mutu aza père spirituel na bango ye mutu azo encadrer bango nyonso tout ya momoni asali émission a dédouaner ye mutu ayebisa biso ke soki mai kalanteur akoti na lola ye pe akota lola ba melaka baliaka esika moko abi aza pire petit na ye aza reconnaître nyonso mais aboyi kondima ke mai kalanteur aza pasteur pona ni po ayebi ke aza mutu misala mabe yo za pasteur ya nzambe au petit concert na stade de martyrs, plus de 20 morts bakufi. Wera na jibe batoni sa kutu place wana batu bakufa te. Ba faire ba beta wana bakufa te. Mais yo loboza pasteur en Nzambe yo Mike Alancho oye ko sala concert wana pour prouver Moïse pour bozaka na concurrence ni ba boyele na moi c'est no mari ni samna makambo sala. Alors comment pour ba mutande na Nzambe? Bato no so sambela na église n'est pas naie, na bato no so ba banze moné boza envoûté. Et on m'apprendra que Moutande Mouana Yenda Zali, chef ya intercession dans la présidence de la République. Tobimba Congolais est belé pour nous dénoncer guerre aux gens à Est à Congo. Batwalemba, ba combattant, ba lemba, biso tolanda combat à Manchester et que Londres pendant partout. Mais le lot combat ils ont récupéré na ba individu lora babokechu. A comme ça combat ici ka cop, a tombé le bandaku, a zile mbongo et comme ici ka osfinga batu. Or, le combat est sensibiliser bateau pour réveil na spirituel, na patriotique et kota pour te libérer beaucoup. Donc, Bokeba, vieux mutu oyo, alekaka na ba TV, aza mutu bokoko. Mutu wana, mutu a travaillé, batama, do bateau belé, ba bibi de l'eau, bozo benga ba sa na nzambe, et ça la anis banyanga wana, ba ona zo yima na mangomba, tout et tout. Baza ba fake bato, baza ba tamisa mabe, baza bato Satan na mutabimisi bango pour na détruire bino. Église ezesika malamu, mais la plupart église etoni na ba sataniste, que vieux wana boyebi ba dégaboni ya sali. Bana bato boni ya bebisa. Bota na bato nyonso to bazala kana na orchestre. Banda na bango tilelo, boyoki nde basuki. Bomoni ne na bebisi bango. Boyebi guerre na ye na nsimba ndenge suka. Donc to komi na ngonga oyo et c'est que nous voyons que Satan a dans quatre églises. Ba pasteur mingi bazo sala na puissance ya Satan, ba vrai asolo balali, ba vrai pasteur balali, ba sala na masolo balali, mais mingi bazo tambola na esprit ya Python, na esprit ya Satan. Ya mwana bokeba mai kalamchor, bino benga kisuki nani ngana benga mai kalamchor, c'est un démoniaque adandoki a pouvoir na butu, azam tabisa na benzamba bibise na poisa. Soka se repentir te et le Kolandaye, et vous allez koufa, et vous allez décliner. 4 akoraman, au lobby aux patrouilles à musique congolaise, aux oignons, aux salanions surtout, au bébé si batebele, au bobi batebele.
Onimakano ba pasteur te. Mais yeba ngo ke nzamba azali. Yeba ngo ke nzamba salaka. O ni pesa na ko ke l'église catholique parce que bino na bino boza batamisa mabe. Mais yeba ngo pe ke za appel nzamba zo benga yo otika kisi o se repentir parce que même na banzembo na yo o yemba o lobi toza na système ali felo mo tozo zika mais tozo zikate mo tozo pela mais tozo zikate c'est-à-dire onima na yo li felo onima na yo misala mabe mais ba bien wana ekosila milimo bato yo sacrifier baza ebele baza pe bana bato milimo na bango makila na bango ezogama ngonga ngoyo okuta na nzambe ser na biso na kombo ya Sindi luka okuta na nzambe yebisa biso banda okangami na 4 Koraman. Qu'est-ce que tu es devenu? L'ombre de toi-même. Oganyenin Akumuda, c'était un roi de Dieu. Nous avons justifié ma déclaration dans une histoire qui est malam, ils ont consacré. Bref, mon n'est pas si palpite, mais mon n'est pas si bandeko oyo na poisa. Tout ça sous nandeko mususu asa bomisi basi 4 na kombo ya Matu Samuel. Alukape abongwama parce que za mutu ya misala mabe. Frère Patrice, okoki kozwa nyonso ozwa na mokili ozwi bandako okomi kovoyager komi na nyonso tu obotola meme bato lopango place église ezali bino na bamangembo oza bato ya misala mabe tokozala bien na basi me tokobondela basi te basi ya misala mabe basi ya comportement mabe tokobwaka bango libanda. Merci Didier Fo Asiko Mera Yenisaki Tobodi Kasai Olingo yanga na yo ebana bana bamboka Olingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bamote basa basa nete Bashakre na sala yo na nzoto na yo Bashaluma wate oh Bashaluma wate
Les champions, Boss Matututu, Rimekono, Bako Banderadi. Yebisaba